Coucou, coucou, bisous à tous, bisous à tous mes téléspectateurs, à tous mes fanatiques. Je suis là, Betty Massengou, la journaliste internationale. Je suis là de Queen Mother. Ah, donc voilà. Je vous aime beaucoup, mes amis, mes abonnés. En tout cas, partout où vous êtes, je sais très bien que vous m'aimez beaucoup. Hein, moi également, je vous aime énormément. Vraiment, I kiss you so much. Aïe. Merci beaucoup à la Jean-Marc de Pichou dans l'hymne national. Betty Massengou en force. Les retours. Encore et toujours. Ah, jamais aussi là, tous à part mon salaire, Betty Massengou bien. Donc, femme d'affaires, quoi. Donc, comprenez. Ce comme soupe de mon humanité. Bon, en vouloir rater, mais je vous porte vraiment dans mon cœur. Hein. Voilà. Bisous aussi à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa. Joyce Davline, ma fille. Et donc, ma fille chérie, my camera woman. Donc, voilà. On a formation, malgré qu'on en est docteur. Hein. Donc, mais, c'est toujours dans le sang. Voilà. Champion KMB depuis Kenya. Coucou à vous. Staïdi Benesha. Hein? Maman na Voltaïel, moi na mère. Ah, donc, Ben Bakadi, la babi Mikolo, photo bêta moi boye. Donc, le bi total énergie de ma camp. Ouais, donc, voilà quoi. Et donc, tout bêta on moi trop, tout seul on promotion bêta la rara. Donc, c'est mes cas à la moi côté Kuna pe. À chef moi côté Kuna. Voilà, merci beaucoup. News de Kin Astar, c'est toujours mon émission, votre émission. Le lot de la actualité de Kin Internet, na network. Le big congrès tout na Karine Mokonzi, félicitations parce que tout le monde a image. Il y a Liba là. Donc, Mouninga Bali CP là. Yo so rosa la keto. Donc, bata zoua, bata keto, botika. Donc, quand même, il faut que je te les mounga ba fleur. Mais tout ça, moi, maloba roloba na émission à Lilo. Avec Gustala. Maman Zouaka. Moi, ça paie. Mais, Boni. Naza bien, par la grâce de Dieu. Naza vraiment pépé. C'est peli na monika santé qui toko donc maman Zora to yamba moi kana émission o ta émission ils arababi émission j'ai dit polémique et donc arto le bana biso to finga te mais to le rien que la vérité Olanda qui mikolo network réseaux sociaux d'héroïne na monika yoka gusta la ozolo ba lo banga bite photo lo belango poza sujet d'actualité Karine Mokonzi pas moko oyo asala kombo na YouTube malgré libala ne bato bele ba lo belango bato bele pe ba oboyango net ba Yvette ba bia wana lioto moi si na bali mo ba est-ce que ça vrai ba moura na lande mo ba interview no ba sali ba live na ba chaîne na bango donc to me un peu ko panza non ma solo ngo c'est vrai ou c'est archi faux makaba lo ba wana bon ezara pasi pour mambo YouTube mususu omona ezara ya solo mususu ya lokuta yo yebi Massengou YouTube nde mambo loba maka vraiment nga pena okaki Mokonzi pa bali donc nyonso wana na YouTube poso ba image oui na moni ba image penza donc na ebité ndenge ba exposa ka mibali na bango na ba YouTube eza sens te wana na benga lokwa mo rando mombwe pourtant yo zo exposer mobile na YouTube mobile na ngai musu ba no lo bati mobile na ngai sûr oh expo na yo ba exposer mobile na YouTube te ba exposer te ba ta ka gusta ndaza bo amso finga biso mutu rando ba linga ba beto bor au moins ba beto mosinzo ezaka pasi Mokonzi to totali pe Mokonzi ndi azawa na Karine Mokonzi oyebi ki amutu rankine oye bango makasi amutu rankine on biso soto e biango ba côté na bien côté pe ma beza mutu nyonso za la bongo voilà côté muso pas zakani malamu et quoi arriver bazaki ba pire yena Yvette Kalombo Yvette na miniti o muninga bali o muna ndinga zo pupola ye a pupola Karine ndinga mukete azo pe ba beza jalousie ba mso ba beza jalousie aza jalouse pour muninga bali et tout bo ki jalouse on penzo sala on batu ba yeba est-ce qu'il y a un sens Massengou
yo olekaka na TV tolobake yo sepeli nde Karine Mokonza bali mama mais a exposé ka mobile nini na TV te te à cause a peine raison mobile peut pas exposer na télévision te donc to sangisaka te foyer musala bolingo musala donc voilà sikoyo mingi ya ba youtubeuse bakoma obunga to mona même grâce tembo mobile ko sala ba TikTok ba vidéo et tout kaka baninga wana nde bakebi bana mobile yango wana ti libala so 3 mois pamba kaka ekufi eza na sens te yona yesa bino boza bato esprit ndeti Karine baloba mobala balise muninga balise pela sono sepele zaka ngai sono sepele te za peka ngai pe babi mobala muninga nga na sepeli nanga nga pe na sepeli na sepeli donc c'est bien. Donc c'est comme ça. Faut que bien, il faut quand même qu'on apprécie qu'on là et c'est comme ça. Jalousie et zaranango na litombati. Surtout le monde à YouTube, tout ça s'arrêter ya ki mutema mabeza ba tumsu ba vivaka na YouTube. C'est faux. Ce n'est pas bien. Mo bezana ko ba faire na YouTube pe ko ko tambongo to na ba faire no ko tila kombo. Ole kaka to finga akabatu to le kaka lo baka mabe abatu ta muta sali mabe o komi condamné ya lo baka mabe amuninga ce n'est pas ça, ce n'est pas bien comme ça donc les abatu belé ba rando ba kotisi na ba vie na ba onka likolo YouTube no loba Karine bali na c'est normal mais ko lakisaka mobali bongo asa ki rire vous comprenez Oko à la place mo koti rando pa mutu mo boye bate babeti au bord na sens wana faut tous à la esprit to ra sans esprit te Yvette Kalombo yo zo lobake ozo chrétien Karine na bandenge mo boye to la paye ya yoti to la yo c'est que toi il déjà balaka divorce ça mais a balaka divorce nge ya lobanga na yebite ponga na tambola na ete na yebiete na monieka na YouTube alobika balaka. Mais à divorcer, ça peut arriver aussi dans la vie. Au bal divorcer, ça la ranango. Divorce, ça s'appelle isumuté na miswanzambe. So e simbi. Voilà. Ya wapi. Na ebité ba libala ngo ekoma ba Yvette Kalombo na ba to formol. Wana ba trafic d'influence biso to benga ngo. Donc au sala ka neti ba mona yo pe oza marié divorcé. Ti tango divorcer na ya kokani. On comprend. Yo peut-être na kaloba la pour divorcer. Ngana bala na divorcer est normal. Il y a pas bala divorcer. Toi ndé mo c'est que tozongi ka bandumba. Et na sens te. Tozongi babi mo sinyo so balita ndumba. Na minute na to compter li sous te kazaki divorcer. On peut basi ngo na ba komo coucher na bamboa. Bela ba chroniqueuse ngana na liste. Kala te na obimisa. Liste ya ba chroniqueuse wana pazwa ka mbongo ake Dubai akende Chine akende poto fa coucher ka na mbwa na ngulu c'est pas possible. Vraiment on aura tout vu dans ces pays na ebite to okende wapi mais nzamba sunga kaka eza pasi makambo na ebisi bino eza vraiment pasi OK là na mbwa donc komisa mibali na bino bambanda bambwa bambanda ba Beethoven vraiment ba max donc milu ozo nambwa ozo kanini tala eza bilo moko au moins ba jara ba fille ba komi na ba pressé moko boye na biso ba vidéo msu na tala ki mwana mwasi penza ko azolia nie mwana mwasi azolia nie est-ce que c'est normal bilo msu suko ezala mystique botika ba biloko wana olingo sumbaka kabelo le kaoti na face. Est-ce que c'est normal? Na likambo ya moi careza car bolingi car kasi so bomoni car ya te bobandi na vélo kasi muto bandaka bongo ti moto ezo sunga na transport lobi ali okomi na mutuka tokenda na mamuka na facilité te okei panganga nganga komo yebisa yo lala na mbwa sala bo ba fi wana omona bango alati kitoko succès azana flat na ya munene oyebite mambo ya monaka donc eza pasi ozupe mbozo caresser boza makasi bike boa makasi boa bato esprit voilà pardon boete maseng tozo ke wa pomona kake monde ya YouTube oyo eza monde rando na ndenga niveau liboma
vraiment o mutu mo lobi YouTube onde lukeli batu makambo toliaka pe mbongo mutu toyebi te mundela ngo sokazalaka ndenge nini toyebi ete ye nde azolukela batu baproblème mais biso ezalaka na ndenge bien donc tolia mbongo na ndenge ya mutoki na biso fort na biso personnel. Mundela YouTube unakomona ete ou bien obranche ngai soko oyebi mundela YouTube oluke osala makambo ebele ya barande ekotaka na YouTube bamabala ya divorcé na YouTube tozomona bamama mikolo na YouTube bata théâtre mikolo na osentir ke baage eleka me bango nyonso bazaka na YouTube na ebisio bino bokodoka. Voilà, merci Gusta la Rosa. Mais il y a un problème on a Yvette Kalombo. Vous voulez le mobile Tony? Yvette Kalombo a battu mon sans esprit. Ouais, m'souka ba pembe on est muté luke la battu makam. Ye pembe na wana asala e mo richit. Moi indie moi zongi pembe. Ye balobara ponga na mona été. Ndé battu ba soka za métis so ndenge ni nango. Ki métis yango bébé bacha Gusta la Rosa moi c'est propre. Pembe na pembe tina kati aboni boyeko ngai mutu moko to bangisa nga na pembe na meti nga na pembe makasi likolo na ngo mwasi kitoko masengo apembe makasi likolo na ngo mwasi kitoko ba pemba salite wana ba pemba salite ya boya bongo ko pemba salite Kalombo wana non wa songi ya wa vraiment songi comment ça fait-il libala muninga obando chela ngo ba deuxième wa mutaketo keto eza makasi ya lukaketo batazua lukanze bata bébé Francia bébé bisous moi na muke wala mikolo na réseaux sociaux ça appelle moi succès na batakento batazua dans landa binote weta yembi soko zalaka moto azua mama loba na chango na féminin soki succès na ngala rose suaka yo motema mama loba oliba bengo na leader obongi na leader te mwasi kitoko pembe ba pembe yango yo ba vrai pembe liko na ngoto yebi suko sala émission makasi oloba neti nini bakalombo ba batmo ba sans français Yvette Kalombo batmo ba sans esprit complet français mais soit français asala ngo ka to ndima ezi yo pena ju musuba tel ngana yo sala émission français nga pena osala. Non, mais obike bokolenza batu pe na français te parce que français pe bakomango baloba pe musu pe réalisateur ngas ko na linga be émission sur ça na ba canal Fitir en direct donc so sali erreur et yokani tina banda kwa batu que osala que erreur le olobi la olobi le donc osana droit erreur te bien que l'erreur est humaine biso to sala erreur oui on a dit ce qu'on fait pas mais l'émission a commenté réalisateur ou monteur au katata mo place on erreur donc yo bo rosa no pe émission français yo mo remet tout na ba question mi répondre pe na français na lingo loba ngote parce que ba français msou ba comment loba et comment le roi de modé non tala nga Gusta la Rosa na loba français bien non tala sko bat msou ba gaf yango pesa nga kanda na loba français te yo no bangsa nga la français na o te mais côté on ça va pour moi non Moïse à loba français donc c'est-à-dire maman la kizaki e penza français au PCP éducation à bien parce que eloko nde bo mabino bino batu biso batu to bota déjà bato to bota siko okangela muninga mabota est-ce que yondo pesa ka mabota Karine mokonza ko bota kate bakata ba trompe po bozala kanayi siko lelo to moni image wana Karine efunda kana zemi kalate aozela mwana lokwa rebo pa uto pesa inonce bi mwana félicitations na bino donc mwana za lipambola uta pa nzambe oui siko muta pesa kane mwana ka nzambe siko yo lobiki okobota te basa ba trompe kutu bakata ba bota nga uta to lobelinga bongo esimba to famille na ngai te Yvette lobangoko que Karine mokonzo bota te même pe Gloria Olangi ba fiti ba lobango ba fiti bongo te ya bino pa banana yo bota te msunza mena yo kele mawa pesi mawa Karine sali vi mabe trop te ya tozonga zalaka osali pe vi yo zalaka ya kolongola te poza nda kwa libala kolongola te poto yebi to kokoma pe na ba 200 milongola eza sens te bino makambo lobaka bino osala na opete oyo kaka na YouTube olingo mama ko confirmango
Ah, ya. Est-ce que apena zemi yango solo? Wana pe zemi ko. Ya zemi. Yo bota to ebi moi so aza na zemi. Imona na rake o zemi. Mais omoni ke bao babaki ke Karine aza na zemi ta botaka te batikali na soni. Lelo azwi mwana. Voilà. Omoni. Mais conseil on a opesa Karine eza nini? Faut ça na limite parce que abali déjà. Alinga te ba rankine mo boya makasi na batu babilo moko boye. Donc il y a bien été. Atika. Parce que moi c'est libala a se respectaka. Lelo moni Yvette Kalombo. Omoni ke aza divorcé azongi a commis moko parce que aza sans manière. Pourquoi na bi bongo? Oye bovana. Soupe mobali pas en comportement mabé. Mon soupe moi si mo pas en comportement mabé. Ce que mutlo kwa Yvette ndé na mona ye Yvette mutana comportement mabé. Ye ba onde ba boya ki pour yenda comportement mabé. Amona nakati. Amona naka. Ya zaki na Karine Mokonzi ba go grâce. O ba boya na mbali na MS Panzo. Grâce l'orgueilleuse. Est-ce qu'on va bien que orgueilleuse par rapport à quoi? Indo yeba mambo sala rat ba orgueil et simba pété mon forcé fier. Vraiment. O forcé simba. Tout boyo, et je suis pas tout vie hein. Faut pas dire merci na mais c'est YouTube. Oui. Mais c'est le mundele de YouTube là. Ah, il faut les demander merci hein. Pour YouTube boyo pardon, moi mutu so gang na YouTube hôtel via bana mené na kin. Ndako abande ko lala via kolela. Mais à na YouTube mbange belé pour au moins $500, moi $1000, moi 2000. Mais gloire à Dieu. Donc voilà. Era mon sala auto sala. Voilà. Merci. Toi qui n'a sous émission. Conseil no pesa na ba fia YouTube hein. Surtout conseil mo lobby anga vraiment na CP na Karine Mokonzi à se respecter hein parce que ba délire ba sala wana na niveau komeli a sala on se fait doser. Faut doser. Voilà. Comme déjà désormais hein, comme déjà engagé. Femme mariée to betelo maboko. Bientôt poser à sous mono comme sous maman bana. Donc l'icône en sous madame maman ya bana. Conseil na pesa eza surtout na ba Yvette Kalombo wana. Donc bani na Yvette Kalombo. Na pesi na Karine Mokonzi conseil. Asa ila ki madame wana. Ubibe mission ata wa bandu sala. Donc ils a dit la bezte hein. Ya bezte poso ya beze sopa yo. Et sopa le reste sopa grave. Faut ala na sikoyo faut bandolo banaki professionnel. Hein, au mila soza responsablement parce que babali yo. C'est ça. Yvette Kalombo so qui Yvette soi-disant. Le quoi moninga bali sepelat. Et comme il rend bon ni batu nyonso ba comprendre no o muto keto. Babilo bon faut ça l'assembla. Muto bali ata bozena barando. O sa babilo mobo esopa yo. To boine bataketo. Bataketo to lingi na zote. Ponde to vandi boy basi ya pembe boy da boy kizua déjà na YouTube. Bo si so mikolo to ya su mindele makasi liko na ngoto bandola ta bien makasi. Vraiment. Conseil na pesi bino ya wana faut qu'on en savoir vivre. OK. Conscience na morale et ça la ratango ça li ka. Yo pe olubara ezu yo moko ke na Yvette OK na Gloria OK na grâce finalement. Oh Gloria bandaza na poto kuna sko yepe poto na yepe eswaka yo. Moko ke ne poto. Mutu supo mona ke poto bo em so sokolani ba cercueil. Yaka musala kayu te yaya. Azo kemba kuna pe. Musupa kendaka omona poto ngo pe abongi. Même isusu tongo ya kinya balolendo wana sale kunzo. Ya bambungo bando sokolela mindele ba caleçon. Ba muituka tongo ya nango bobi pina o mutambo. Ba trafic d'influence desinga gusta la rosa na banga na ngelote. Na na kini mena bien. Na bi ke jour ke poto na zape bien. C'est ça. Merci beaucoup. Maman Zorato Nasuka, un dernier message. Au lobby ni na batnos balandio bambote numéro phone. Et belé balanda nga pena akuda désiré ya kolwezi babi mobali moko azanga lisumu alekin tabanel nelengi maître Barik mo dépasse mon ami Yawe Sudura ba biso babi mikolo masengo eza nini bunda yo moko oluka makamba kotela yo bunda yo moko gusta la rosa pe abo dona kotela mutute voilà numéro na nga boye bi ezaka plus 243 99 35 22 707.
99 35 22 707. Donc yango wana na pesi vraiment bambote na ngai monde entier balinga ngai Olish Makwaka nyama na morana. Autrement dit Liborantame. Mon ami dessin animé ne mort jamais. Boleki tellement ebele na linga rabino BBC bitu d'Afrique apo bantimba nzamba coiffure so mona pema singu ba coiffure la rose alika na on a plateau donc moi mon bal naza mystique. Voilà, merci Gusta la Rose, nous sommes arrivés à la fin. Coucou à la joie Mado Pichou na monté mais à papa aimé depuis Paris. Donc ma soleuse en ango bien donc monté mais elle a toujours nassé donc d'ici là kaka. Pour des retours avec force, Betty-Ma c'est toujours encore et encore, hein? Donc on est ensemble, we are together. Champion Kayembe depuis Kenya. En tout cas, merci, bisous et belé. Joyce Davline, ma fille chérie, merci beaucoup à ma maman chérie, la fille de la porte, Léopold Mutombo. Kalombo, la ministère Amen. La ministère Amen, nous sommes partout, en Europe, en Amérique, en Asie. Partout dans le monde entier, je vous salue. Hein? Donc, merci aussi à mon pasteur, my dad's pastor, le pasteur Olivier Témété de l'église Rehoboth. Merci, on se retrouve à la